Reprenons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Lisons le verset 15 jusqu'au verset 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, nous venons de lire ta parole bénie. Si tu ne viens pas en aide, nous ne saurons que faire. Viens oindre ta parole, nous envoyer l'onction et l'inspiration nécessaires, afin que l'homme soit mis de côté et que l'Esprit de Dieu parle à ton peuple. Que tu parles par nous et écoute par eux, pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse encore une fois. En parlant de ces choses, il faudrait me dire d'abord ceci dans le message, le roi rejeté, au paragraphe 69. Il dit aussitôt qu'un homme devient un grand docteur en théologie, ou qu'il a un petit quelque chose d'accroché au bout de son nom, il devient ni plus ni moins qu'un je sais tout. Les hommes de Dieu sont des hommes humbles. Les gens de Dieu sont les gens humbles. Donc nous n'avons pas la prétention d'être un je sais tout. Et Frère Branham dit aussi ceci dans le message, Monsieur, est-ce le signe de la fin? Au paragraphe 26, il dit ceci: je vais vous mettre en garde en ce jour où nous vivons. Il y a beaucoup, ce n'est pas que qu'on dise quoi que ce soit contre les gens. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a la réponse à tout, cela est contraire à la parole. Donc il y aura des questions auxquelles je ne saurais pas répondre. Est-ce que c'est clair comme ça? Du moment qu'on a la réponse à toutes les questions, cela devient contraire à la parole. Voilà pourquoi il dit dans le même message, Monsieur, est-ce le signe de la fin? Il dit ceci au point 168. Il dit voici c'est qu'un mystère. Et l'enlèvement c'est un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation.
ezali kaka ya kokangama na likambo yango. Donc ce ne sera pas comme 1 plus 1 égale 2. Makambo oyo ekozala te lokola moko bakisa na moko epesi mibale. C'est révélé, mais il y a toutes des choses qu'on n'arrivera pas à comprendre. Emonisami kasi tokokoma na kososola nyonso te. Et quand on n'a pas compris, il faut être honnête pour dire qu'ici on n'a pas compris. Soki tosilisi nyonso ebandeliki no suka te tosengi toloba te tosilisi te. Mais quand on commence à avoir la réponse à tout, cela est contraire à la parole. Soki omoni te yonde osana eyano na nyonso wana eteleme liloba. Et si nous essayons d'enseigner du mieux que nous pouvons, Na boye tozomeka kolakisa na nyonso etokoki en kosala. étant toujours disposés d'apprendre encore du Saint-Esprit. Na kozalaka bobele na kobele maete molimo santo alakisa biso lisusu. Amen. Amen. Nous voulons parler un peu sur l'enlèvement ce soir. Na pokwa ya lelo tonitoloba mwa moke na ntina na konetolama. Alors que nous parlons de la venue du Seigneur, la seconde venue du Seigneur. Tokolobaka na ntina na boyei na nkolo. Parce que nous voyons que le Seigneur lui-même descendra du ciel. Tomoni ete nkolo yemei azokita kouta na lola. Et Frère Branham a mis cette promesse en accord avec Apocalypse chapitre 4 Ndiko Branham azuelaka oyo et plutôt asangisi yango chapitre 10. na kokokanisa mane moniseli ya zomi. Et il a mis cela avec Matthieu chapitre 25, Asangisi yango na Matayo tuko mibale na mitano. même avec Malachie chapitre 4, Atako na Malaki ya minei. disant que toutes ces promesses s'emboîtent et s'accomplissent en même temps. Alobi ete biebilaka biko kokana biko tambola kokokisama elongo. Et que tout cela, c'est la seconde venue du Seigneur Pe Jésus. nyonso ya libobele boyei na mibale na Dans nkolo. le message Dieu puissant dévoilé devant nous, Kati na litia nzambe yango ya nyonso azipolami liboso na biso. Frère Branham dit que Jésus Ndeko Branham abi ete Yesu est l'accomplissement des promesses. ye azali kokokanisama na bilaka. Donc quand une promesse s'accomplit, c'est ça Jésus-Christ. Ezali okomona elaka kokokanisama wana omoni Yesu. Vous n'allez pas chercher à le voir avec vos yeux du corps. Okolukaka te ete omona ye na miso na yo ya Parce que nzoto. nous avons déjà vu que les 5 sens ne peuvent pas contacter Dieu. Tomoni malamu ete biyoke na biso mitano bikoki penza koyokana na nzambe Ainsi te. nous disons ce soir que la seconde venue, c'est l'enlèvement. Na boye poko tolobi ete boyei na mibale ezali Frère Branham dit konetolama. dans le message le 4e sceau. Ndeko Branham alobi kati na litia oyo elembo ya minei. J'ai plein de notes ici, je lirai ce que je lirai. Ce Makomi qui restera, alimingi. restera. Le reste, Nakotanga. Dieu saura comment il va Oyo na faire. kotanga oyo kotikala nzambe akoyeba boni akosala. Frère Branham dit au point 210 du 4e sceau. Na molongo ya kama minei na zomi ndeko Branham alobi. Il dit la première venue de Christ en tant que mortel, Abi ete boyei ya yambo ya Yesu ye lokwa mokufi. il vient 3 fois. Tala ete ye azoyambala misato. Christ est en 3. Ye azali bobele kati na misato. Voyez-vous? Bomoni Et Satan, lui, il est en 4. Satana ye aza na minei. Il dit observez Christ. Alobi ete botala À Kristo. sa première venue, Na boyei ne ya yambo. il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Ayaki lokwa mokufu ete asopa makila na mpe akufa. Pas vrai? Ya solo te. Il dit ça, c'est sa première venue. Alobi ete oyo ezali boyei ne ya liboso. Il est venu pour nous racheter, Ayei mpona pour kosikola payer biso. le prix, Mpona kofuta pour talo. verser le sang à la Mpona croix du kosopa calvaire, makila kuna na ekulusu. afin de racheter une épouse des nations. Mpo ete asikola mwasi na libala ya La mabota. deuxième venue, Boyei na mibale. Branham dit c'est l'enlèvement. Branham alobi ete yango ezali konetolama. Nous le rencontrerons dans les cieux, Tozali kokutana na ye na lola to na mapata. immortel. Bazangi kokufa. Donc la seconde venue, c'est l'enlèvement. Boyei ya mibale ezali konetolama. Il ne vient pas sur la terre, Azali koya na parce mabele que nous les te. rencontrons dans les airs, dans les cieux. Tala ete tozokutana na ye na mipepe na lola. Il dit à sa troisième venue, Alobi ete na boyei ne ya misato. il est le Dieu incarné. Amen. Azali nzambe na nzoto. Amen. Dieu Emmanuel, Azali nzambe Emmanuel. pour régner sur la terre. Wana azali koya kokonza na mabele. C'est exact. Ya solo. Et nous avons vu que quand il vient pour la troisième fois pour régner sur la terre, Monaki ezali koyambala na misato pona kokonza na mokili. ce sera la deuxième fois qu'il foule la terre. Monaki ezali mbala ne ya mibale ya koya na Et mabele. ce sera la deuxième fois qu'il va aussi se révéler à Israël. Monaki ezambala na mibale ya komi monisa na Israela. Voilà pourquoi cette troisième venue, Tala tina boyeye ya misato. elle est aussi appelée la seconde venue. Yango ba ko bianga yango pe boyei na mibale. Est-ce que là nous sommes clairs comme ça? Ezali polele boye.
Amen. Amen. Maintenant, Sikawa. l'enlèvement commence par la résurrection des morts. Dale te connecte la maisali ko bandisama na lisikwa na bawa. Quand le Seigneur vient lui-même, Ezali nkolo ko kita emei. descendant des cieux, Ko kita ko utana lola. avec le cri, Na mongongo la voix makasi. et la trompette de la Nganga résurrection, peke lelo pona kulisekwa. les saints morts Basanto ba qui bakufaki. étaient dans la 6e dimension et qui attendaient, Ba bazeraki kuna na mosanda motoba. quand il les ressuscite, Ezali bango kosekwa. Branham dit qu'ils sont enlevés. Branham alobi ete bakei na connecte la Je main. suis dans Dieu se cache. Awa tozali kati na litia nsambe azali Au komibomba. paragraphe 379, Wana molongo ya kama misato tuko sambo na libwa. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. et puis, Mpe. quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir, Ezali bato kolobaka ete kunda ikofungwama. comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Malita makofungwama boni. Remarquez ici qu'il parle des tombes. Botale ete azali koloba ntina na Il maita. parle donc des saints qui sont morts au cours des âges. Azali koloba ntina na basanto ba bakufa ikati na bileko Et nous sambo. n'avons pas le temps d'approfondir cela. Alobi ete ntango kuti akokota na bozindo Il dit, eswamite. mais je voudrais juste vous faire voir la simplicité de Dieu. Kasi na lingi ete natalisa bino bukomikitsa na nzambe. Êtes-vous avec moi? Bozolanda. Il dit, et ce calcium, Alobi mpe calcium oyo. cette potasse, Mpe mwa potasse les oyo. 16 éléments qui forment le corps humain, Biloko zomi na moto babie bikosala nzoto les na moto. 16 éléments chimiques Ezali ba élément qui chimique forment le corps humain, oyo ekosalaka nzoto na il dit, moto. tout ce qu'il y a en vous Alobi ete nyonso ezwami kati na comme nzoto na yo matériaux, lokola ba élément ça ne donne qu'une cuillerée. nyonso tuso basangisi ezopesa C'est- bobele lutu moko C'est vrai. ya solo. Et ce qui arrive, Mpe likambo c'est que ekosalema ça redevient esprit et vie quand vous mourrez. ezali ete yango ntango ozokufa yango ezongi na bomoi. Maintenant, Frère Branham parle de ceux qui sont dans la tombe. Ndeko Branham azoloba na ntina na Il baye parle bazwami na de ekunda. la potasse et du calcium. Alobi na ntina na potasse na Maintenant, Frère Branham dit, nzoto. Ndeko Branham alobi Dieu n'a qu'à parler ete nzambe akoloba bobele et l'enlèvement va se faire. mpe konetela mekosalema. En réalité, il devrait dire, Na bosolo asengela koloba Dieu n'a qu'à parler ete nzambe et la akoloba résurrection va se mpe faire. liseko alikosalema. Je ne sais pas si vous comprenez. Nayebi te so Donc, bozososola. quand il parle de la résurrection là, ezali ekoloba na ntina na il dit, lisekwa Dieu n'a qu'à parler alobi ete et nzambe l'enlèvement akoloba va se faire. mpe konetolama Pour ekosalema. Frère Branham, mpo na ndeko quand Branham il est ressuscité, ezali bato ils kosekwa sont enlevés. bango banetolami Frère Branham mbala dit, moko. l'enlèvement va se faire. ndeko Branham abi ete konetolama Comment ekosalema. cet enlèvement va-t-il se faire? konetolama yango ekosalema boni. Il n'est pas question d'aller là-bas likambo ezali te ete bakokende et que les anges descendent avec les pelles pour ouvrir les tombes, pour en faire sortir quelques vieux cadavres. mpe bange bakita na bampau mpo na kobimisaka banzoto ya bakufi. Il parle de l'enlèvement, azoloba na mais ntina na il est en train de konetolama. parler des anges qui descendent avec les pelles pour ouvrir les tombes. zoloba na ntina na bange kokitaka na bampau mpo na kobimisa banzoto. Parce que quand les saints ressuscitent, pamba te ntango basanto c'est bakosekwa l'enlèvement. yango ezali Ils konetolama. sont enlevés. bango banetolami. Il dit qu'est-ce? ndeko Branham abi ezali Ce corps de vieux cadavres, c'est né du péché pour commencer. nzoto ekokoma bobe ebembe yango ebotami nde na masumu. Mais quand il est ressuscite, kasi ezali yango à la voix kosekwa d'archange, na mongongo ya mwasi ou quand mokonzi. ils sont enlevés, to ntango bazali est-ce que vous konetolama. comprenez que c'est la même chose? bososoli ete ezali Ou likambo quand moko. ils sont enlevés, to ntango ça bazonetolama sera un nouveau, ekozala un corps nouveau, nzoto ya sika semblable à celui-là, voyez-vous. ekokani na oyo ekufaki. Si nous avions celui-ci, soki tokotosekwa na nous oyo mourrons wana encore. tokokufa lisusu. Maintenant, il dit, vous dites, sikoyo ya Bible olobi. les tombes vont s'ouvrir ete bakunda et les bakofungwama morts en mpe sortiront. bakufi bakobima na kati. C'est peut-être vrai. mbala mosusu ekozala ya Mais solo. les tombes ne s'ouvriront pas kasi kunda ekofungwama dans te le sens que vous dites s'ouvrir. na lolenge oyo ozoloba ete kofungwama. Voyez-vous, bomoni c'est vrai. ya solo. Voyez-vous, bomoni ça ne se passera pas de cette manière-là. ekosalema na lolenge oyo bato Je bazomizelela voudrais vous faire constater ici nalingi ete bomona awa que Dieu n'a qu'à parler ete likambo ezali ete nzambe et les morts aloba ressuscitent, mpe bakufi ou basekwa Dieu n'a qu'à parler o nzambe et aloba l'enlèvement va se mpe faire. konetolama esalemi. C'est la même chose. eza likambo moko. Je vais appuyer encore cela nazobetela yango lisusu ete avec être conduit du 31 octobre 65. na litia oyo kokambama oyo eteyami na mobu
65, au paragraphe 36. Na malonga tuko misato na motoba. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. parce que souvenez-vous, Bomikanisela. vous mourrez un jour, Mokolo moko okokufa. ou bien To vous serez enlevé au ciel. okoneto la manalola. Maintenant il dit, Siko alobi. et si vous mourrez avant sa venue, Kasi soki okokufa yambo ete boye ine salema. quand il viendra, Tango akoya. vous serez enlevé premièrement. Yambo okoneto lama. Je ne sais pas si vous comprenez. Na yebite se bozo so. Or, il devait dire Asengela ki koloba. que si vous mourrez avant sa Ete venue, soki okufi yambo ete Yesu. quand il aya, viendra, Tango Yesu vous azoya. ressusciterez. Okosekwa nanu. Mais lui, il dit, Kasi ya lobi. si vous mourrez avant sa venue, Soki okufi yambo ete boye ine vous salema. serez enlevé premièrement. Okoneto la mayambo. Saviez-vous cela? Boyebi likambo oyo. Saviez-vous que ceux qui sont morts, Boyebi ete bayeba kufi. il dit, si papa et maman meurent avant vous, Soki papa na mama bakufi liboso na et yo. que Jésus ne vienne pas dans notre génération, Pe soki Yesu aye na ekeke na biso te. savez-vous que papa et maman arriveront en premier et seront glorifiés avant vous? Oyebi ete papa na mama bango bakonetola mayambo pe bakokembolisa mayambo. Voyez-vous? Omoni. Parce que la trompette de Dieu sonnera Pamba te kelelo na nzambe koyulisa. et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Na boye bakufi kati na Kristo bakosekwa yambo. Ici il dit, si vous mourrez, Awa alobi ete soki vous serez enlevés premièrement. okonetola mayambo. Or, les morts en Christ Zoka bakufi na Kristo. ressusciteront premièrement. Bango nde bakosekwa yambo. Je voudrais que vous compreniez Na kolinga ete que bososola. dès que les morts sont Ete ressuscités, soki bakufi basekwi. ils sont enlevés. Mbala moko Et banetola. c'est le commencement du mystère de l'enlèvement. Ezali ebandeli kobandisama ya libombami ya konetolama. Amen. Amen. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. nous devons nous rappeler Tosengelaki que komikanisela. c'est la chose la plus importante de la Ete vie. oyo ezali likambo ya motu ya mingi kati na bomoi. C'est ça la chose la plus importante de la vie que nous devons faire. Likambo tosengai tosala na bomoi eza na motu ya mingi. C'est d'être prêt à rencontrer Dieu. Ezali ete tobelema mpona kokutana na Nzambe. Amen. Amen. Donc la résurrection des morts, Lisekwa na bawa. c'est en même temps l'enlèvement. Ezali mpe konetolama na Ils bango sont mbala moko. enlevés. Banetolami. Et l'enlèvement commence Na boye konetolama ebandisami. dès qu'ils sont ressuscités. Soki basekwi. Et que la sixième dimension a été supprimée. Wana mosanda ya motoba elongwesami. Maintenant, Sikoyo. dans le message Pourquoi crier parle, Kati na litea mpona nini onganga kasi loba. de 63 Litea mina au mobusu point 63. 40, Na molongo Fabana ya zona parle minei. de la venue et de l'enlèvement comme deux événements différents. Tuku minei. Ndeko Branham alobi na ntina na kosekwa mpe konetola malokwa makambo mibale na kokesana. Et dit de même, Alobi pe la moko. nous savons maintenant, Awa toyebi sasa. comme me l'a demandé un homme Ndenge moto moko atuninga ya. il y a quelques instants, Mwa minute muke uti nous koleka. savons ce qui en est de sa venue Toyebi nini boye ine ezali. et nous savons ce qui en est de l'enlèvement. Pe toyebi nini konetola ma ezali. Est-ce que c'est clair comme ça? Ezali polele. Nous savons ce qu'il en est de la venue Toyebi nini boye ezali. et nous savons ce qu'il en est de l'enlèvement. Pe toyebi nini yango konetolama. Parce que cet enlèvement qui a commencé avec la résurrection Konetolama o ebandisami na va kusiko. s'étendre sur une période. Yango ekokende kotambolaka na Ce soir, na ntaka moko ya ntango. je ne vais pas enseigner. Na pokwa ya lelo nazali kolakisa Je ne te. vais même pas prêcher. Nalingi kutu ata na te ya te. Nous allons faire ensemble certaines constatations. Na pokwa ya lelo tozali kotala elongo. Nous allons seulement constater certaines choses. Tolingi ete elongo totala makambo ndenge Nous allons faire ezosalema. quelques constatations. Totala biso nyonso elongo ndenge makambo La ezosalema. première constatation, Botali ya liboso ya c'est que makambo. quand Jésus vient, Ezali ete ntango Yesu azoya. il introduit l'âge de l'enlèvement. Azali koyingisa
azali kokotisa eleko ya konetolama. Le 25 novembre 65, Na mokolo ya tukomi mbale na mitano sansa somi na moko mobu 65. Branham prêche un message, Ndeko Branham atelite ya l'union moko. invisible de l'épouse de Christ. Ete bosangani ya mwasi na libala oya mona na Et kati au ya point Kristo. 301, Mpe na molongo ya kama misato na moko. il voyait les gens qui commençaient à s'énerver et à se lever pour quitter la réunion. Abandaki komona bato kotele makangami na kanda pe akei na Il ye. dit ne partez pas. Alobi te bokende te. Je lis votre prophète. Awa nazotanga Il mosakoli. dit ne partez pas. Alobi ndeko Venez vanda ici et nanu. restez là tout autour. Ya kazelaka mwa moke. Amen. Amen. Quelques-uns parmi vous Bamoko kati na bino qui awa. croient vraiment que ceci est la vérité. Baye bakondima ete oyo ezali bosolo. La vérité selon laquelle Bosolo oyo na ndenge na yango. nous pénétrons dans un autre âge. Tozali kokota koingela kati na eleko mosusu. Nous pénétrons dans l'âge de l'enlèvement. Tozali koingela kati na eleko ya konetolama. Écoutez, Yoka. il dit nous pénétrons. Alobi boye. Ete tozo ingela kati na eleko ya konetolama. Et le dictionnaire dit Pe buku na maloba oyo ezali kolimbola elobi boye. pénétrer signifie Ete koingela elingi koloba. entrer avec force et progressivement. Eza boye. Bazo pekisa bazo boya. Kasi yo zali kokota na komitindika. Ozo kota pe moke moke. Donc, pénétrer signifie Kokota wana koingela. entrer, Elingi koloba kokota. amen, de façon progressive et durable. Kokota moke moke. Kasi ozali kokoba na kokota. C'est ça pénétrer. Yango nde Nous pénétrer. pénétrons dans l'âge de l'enlèvement. Tozali koingela kati na eleko ya konetolama. Où l'enlèvement va se faire de façon progressive Oyo konetolama ezali kosalema na boke. et de façon durable. Mpe ezali kosalema na Frère koungela. Branham parlant de l'âge de l'enlèvement. Ndeko Branham kolobaka na ntina na eleko ya konetolama. Il fait la différence entre l'épouse et l'église. Azopesa bokeseni katikati na mwasi na libala na Il dit, eklesi. vous savez, Alobi ete boyebi. l'église ne peut pas partir dans cet état. Eklesi ya akokende na lolenge azali. Et l'église ne peut pas s'améliorer. Eklesi akokende na komibongisa koya malamu Son te. état doit empirer. Lolenge na ekute sokoma ya mbindo. Combien le savent qu'ils disent Amen? Boni bayebi yango pe baloba amen. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. cela doit empirer. Likambo esengeli Et ebeba. l'église ne peut pas partir ainsi. Eklesi mpe akokende boye te. Voyez-vous, Bomoni. il doit y avoir quelque chose. Esengeli ete likambo moko lisalema. Et cette chose bouge maintenant. Pe yango likambo yango ezoningana sasa hivi. Mes amis, Baninga na ngai. c'est en route. Yango eza na nzela. Le mouvement est en route pour l'épouse. Tala ete bopunzwami. Boko yaka pona mwasi Donc, na libala. l'âge de l'enlèvement, Ete konetolama. c'est un mouvement de l'épouse. Ezali nde kopunzwa ya mwasi na libala. Un mouvement qui bouge, Ezali koningana kosalema ya Qui mwasi est na en libala. route. Yango ekoyaka. qui est en cours. Yango ekosalemaka. Amen. Amen. Oui, mes frères. Iyo bandeko. Maintenant, je me fonde sur ces déclarations qu'on va constater ensemble. Nazali kotelema likolo na maloba ya ndeko Branham oyo biso tokotala yango Je vais y elongo. aller de façon chronologique. Tokokende na lolenge ya kolandana. En 1956, Na mobu 1956. dans le message l'alliance de Dieu avec Abraham, Kati na litia oyo kondimana na Nzambe elongo na au Abraham. paragraphe 83, Na molongo ya tuko mwambe na misato. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. si l'enlèvement se produisait ce soir, Soki konetolama ekosalema na poko oyo. vous tous, Bino banso. peut-être, Mbala mosusu. vous iriez avant moi. Boko kende liboso na ngai. Je veux que vous compreniez. Nalingi ete bososola. Il ne dit pas que nous allons aller tous ensemble au même moment. Alobi tete tokokende mbala moko. Il dit que si l'enlèvement se produisait ce soir, Abi ete soki konetolama ekosalema na poko oyo. beaucoup parmi vous, vous iriez avant moi. Mingi kati na bino bokokende liboso na ngai. C'est que dans l'enlèvement, Elingi koloba ete na les konetolama. uns peuvent aller après les autres. Bamoko bako bakende
à 1956. oyo ezali na 1956. J'arrive à 1962. sikoyo toke na mobu ya 62. Je lis dans le message la stature d'un homme parfait. kati na litia epimelo ya moto ya bongi be. La stature d'un homme parfait. epimelo na moto ya kobonga be. Au point 259. na nzela botangi ya kama mibale tuko Frère Branham dit, vous voyez, ekobana mabiete bomoni. mais dans chaque âge, kasi kati na eleko nyonso Dieu a placé ces choses dans son église. nzambe asi atie makambo oyo kati na eklezia na ye. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. boyebi toutes ces choses-là. mpe makambo nyonso Et Dieu a présenté un modèle dans chaque âge. mpe kati na eleko nyonso nzambe azopesa ndakisa. Montrant par ce modèle olakisaka na nzela ya ndakisa que yango chaque individu, ete moto na moto nyonso quelqu'un est avec moi? ozolanda Chaque individu ete moto na moto nyonso possède ses qualités. azali na bokasi boye. La vertu, la bokasi connaissance, la tempérance, la piété, ainsi de suite. mpe bolamu na nzambe Chaque individu possède ses vertus. moto na moto azali na bokasi boye. Maintenant, suivez attentivement. ndeko sikoyo olanda malamu. Et cet être, sikoyo moto oyo cet individu moto oyo aza na qui bokasi est arrivé à l'amour, oyo asi akomi kino na à la bolingo pure de fête, mpe kino na moto na libanga êtes-vous avec moi? ozolanda Qui a possédé ses vertus, oyo asi azwi bokasi boye kati na chaque ye. individu. moto na moto nyonso Et cet être, mpe moto oyo quand il est terminé, ntango akomi na suka. amen. amen. Chaque individu, moto na moto chaque être, quand il est terminé, moto na moto oyo nyonso soki akomi na suka na c'est bokasi boye l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement. ye moto wana nde eklezia na nzambe oyo asengeli C'est konetolama. l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement. nde eklezia na nzambe oyo ezonetolama. Branham dit là, il y a un peu de confusion. Il va éclairer bien ça. wana makokomisa yango polele. Il dit cet être, alobi ete moto oyo quand il est terminé, soki basilisi mosala na ye c'est un serviteur de Dieu azali mosali na nzambe dans l'église de Dieu kati na eklezia na nzambe qui va dans l'enlèvement. Gloire à Dieu. oyo asengeli kokende na koletola makembo na nzambe. Amen. Amen. Il dit, voyez-vous ce que je veux dire? bomoni likambo na lingi naloba Vous y êtes. wana nde bokomi. Voilà la chose complète. tala likambo yango na ndenge na yango ya mobimba. Or, la pierre de fête est descendue. soka moto na libanga esekiti L'âge est arrivé à la perfection. eleko esekomi na kobonga Mais be. les individus, kasi moto na nous moto n'arrivons pas à la perfection au même moment. tozali kokoma na kobonga be Et Branham elongo te. dit, ndeko Branham quand alobi un être est terminé, ntango moto ye akomi na c'est lui qui suka, a achevé, oyo akomi qui basilisi est mosala na ye, parfait. akomi na kobonga be. C'est celui-là qui est un serviteur de Dieu dans l'église qui va dans l'enlèvement. oyo wana nde mosali na nzambe kati na eklezia asengeli anetolama. Amen. amen. Et nous avons toujours dit mpe tolobaka que tant que Dieu a affaire avec vous, ete soki nzambe aza na ya kosala na ngai rien ne peut vous faire quitter la terre. eloko te kolongola ngai na mokili. C'est que quand Dieu vous fait quitter la terre, elingi koloba ete nzambe soki asilisi cet na être yo est terminé. elingi koloba ete bomoto na C'est ekomi na un suka. serviteur de Dieu dans l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement. ezali mosali na nzambe kati na eklezia oyo asengeli konetolama. Amen. Amen. Or, comme vous êtes assis là, ndenge ozali wana même sous un même ministère, atako na se na lotomo vous ne moko serez pas tous parfaits au même moment. bokokoma bino nyonso na kobonga Mais mpe na c'est ntango moko celui te. qui est terminé kasi azali nde oyo qui akomi va na dans suka l'enlèvement. ye nde asengeli konetolama. Amen. amen. Je suis maintenant en 63. sikoyo tokomi na mobu Le 12 avril 63. mokolo ya zomi na mibale sanza ya minei mobu Dans Dieu se 63. cache dans la simplicité. kati na litia oyo nzambe azali komibatama. J'essaye de constater avec vous nazomeka kotala elongo na que bino l'enlèvement ce n'est pas sur une période. ete konetolama ezali kosalema na ntaka ya ntango Et qu'on peut y aller les uns après les autres. mpe bamoko bako bakende basusu baye kokende nsima. Je voudrais qu'on constate ça. na kolinga ete tomona likambo elongo Branham dit dans Dieu se cache du 12 avril. na komikitisa
Branham alobi boye na mokolo ya zomi na mibale sanza ya minei 302 à 303. kama misato na mibale kino kama misato na misato. Quelque chose s'est passé l'autre jour. Alobi ete mokolo mosusu likambo moko esalemaki. Ou plutôt vous qui avez suivi la bande les 7 tonnerres. To bino ba ebolandaki bando oyo na ntina na bankake sambo. Monsieur, quelle heure est-il? Oyo ndeko Branham apesa yi kombo Monsieur, quelle heure est-il? C'est la bande sur les 7 tonnerres. Mbuta muntu ngonga nini tozali ezali bande oyo ndeko Branham ateyi bankake sambo. Il s'est arrivé l'autre jour. Alobi ete yango esalemaki mokolo wana. Vous connaissez ces choses. Oyebi makambo oyo. Le temps est proche, église. Tango esi ebelemi ecclesia. Le temps est proche. Tango esi ebelemi. N'attendez plus longtemps, voyez-vous? Bozela lisusu ntango molai te bomoni. Êtes-vous avec moi? Bozolana. N'attendez plus longtemps. Bozela lisusu ntango molai te. Immédiatement, il dit, Na mbala moko alobi. comment savez-vous Boni bino bokomi na koyeba. si l'enlèvement ne se passe pas tout le temps? Okoyeba boni soki konetolama ezosalema mikolo nyonso te. Comment savez-vous Boni okoyeba si l'enlèvement ne se passe pas tout le temps? soki konetolama ezosalema mikolo nyonso te. Est-ce que vous comprenez cette question-là? Nayebi te sozososola motuna yango. Comment savez-vous Boni soki oyebi si te l'enlèvement ne se passe pas tout le temps? soki konetolama ezosalema mikolo nyonso. Or, nous, on pensait Soka biso que l'enlèvement va se faire en un instant, nous tous ensemble. ete kosalema Maintenant, mbala tout moko le temps mokili ici, mobimba. comment savez-vous si l'enlèvement ne se passe pas? Kasi bantango nyonso boni oyebi te soki konetolama ezosalema. Il dit tout d'un coup, vous savez, Alobi ete na mbala moko oyebi ça aura lieu, yango ekosalema. un disparaissant ici, Moko kolimwaka awa un autre disparaissant là-bas. mosusu kolimwaka kuna. Quoi? Nini ndeko bana? L'enlèvement Konetolama. en 64, Sikoyo tokei mwa mokele liboso dans na le temps de la moisson. mobu 64 tango ya kobuka Nous avons mbuma. commencé depuis 56. Tobandisaki kouta na mobu 56 Nous sommes en 64. awa tokobi kino na mobu 298 et 64 299. kama mibale tukolibwa na mwambe pe tukolibwa na J'ai libwa. dit que nous faisons ensemble une constatation Nalobi ete longo tozotala pe komona makambo ndenge par ezosalema. rapport à la conception que moi-même j'avais, que chacun avait. Oyo kotalela na ndenge biso nyonso tozali koyoka kouta na ngai moko. Que c'est au même moment que tous nous partons. Ete nyonso na mbala moko pu tokei. Maintenant, Branham nous donne une idée d'un enlèvement qui se passe sur une période. Sikoyo Branham apesi biso libanzo na ntina na konetolama oyo ezosalema na ntango. Il dit, mais vous voyez, Alobi kasi bomoni. l'épouse va être formée par tous ceux qui tout du long avaient reçu la parole dans leur âge. Mwasi na libala akosalema na baebanso kati na bomoi na bango bayambaki liloba kati na eleko na bango. Ce n'est pas seulement le dernier groupe. Ekozala kaka etonga ya suka te. Dieu va prendre le tout d'ici. Zoka nzambe akozwa nyonso kouta awa. Il dit, ce sera si réduit. Alobi ete yango ekozala penza moke. Et ça sera surprenant. Mpe yango ekositola mingi. Les gens disparaîtront. Bato bakolimwa. On ne saura même pas qu'ils sont partis. Mpe bakoyeba ta kutu te ete bakei. Écoutez maintenant. Yoka sikoyo. S'ils prenaient 500 personnes ce dernier jour, Na mikolo oyo soki nzambe akoki kozwa bato kama mitano on ne le saura jamais. bakoyeba yango te na mokili. Il dit, Alobi et s'ils prenaient 500 en quelques jours, kasi soki kati na mwa mikolo azwi bobele kama mitano en quelques jours, na mwa mikolo 2 ou 3 jours, mikolo mibale to misato il y a autant de gens qui disparaissent à travers le monde et on ne sait même pas où ils sont. kutu yeba bato balimwaka mingi na mokili mpe bayebaka te ete bazokende wapi. On n'entend plus rien à leur sujet. Tozali koyoka sango na bango À te. la venue secrète du Seigneur, Na boye ya nkuku ya nkolo l'épouse sera enlevée. mwasi na libala akonetola. Je voudrais que vous constatiez ici avec moi nalingi ete bomona elongo na ngai cette ouverture que donne Frère Branham ete oyo nzela mokende ko d'un enlèvement qui peut se passer dans quelques jours, ya konetolama oyo ekosalema na mwa mikolo 2 ou 3 jours. mibale to misato Les uns partant aujourd'hui,
moko kokendaka d'autres lelo partant demain, basusu bakolanda d'autres lo partant encore le baye lendemain, batikali baikei allant toujours dans l'enlèvement. kokendaka se na C'est konetola ce que je veux d'abord qu'on constate. likambo oyo nde nalingi ete tomona na ino elongo. Amen. Amen. Tout ça pourquoi? Nyonso oyo mpona Parce que dans la manière d'un vrai prophète, po ete kati na lite ya lolenge ya de mosakoli ya malamu 62 o na mobu au 62 point 42, na molongo atuka il dit na maintenant mibale pour l'église épouse, alobi ete sasa ipi mpona mwasi na libala nous mwasi sommes na en libala voyage tozwami kati na mobembo pour un pays de l'immortalité, okokende kino na mboka oyo kufa un pays ezali où il n'y a pas la mort, epai kufa ezalaka te un pays où les morts sont déjà ressuscités. na mboka oyo bakufisi basekwa na bango. Amen. Amen. Un pays où les morts sont déjà ressuscités. na mboka oyo bakufisi basekwa. Oh, mes frères et sœurs, o bandeko mibali mpe je voudrais que nous constations ensemble nasepeli ete totala biso banso que elongo l'enlèvement peut se passer pendant un certain nombre de jours. ete konetolama eko esalema kati na C'est l'âge de l'enlèvement. ezali eleko ya C'est un konetolama mouvement ezali likambo dans l'épouse, ezosalema un mouvement qui est en kati route. na mwasi na libala yango ezosalema ntango Si nyonso quelques-uns ici partiraient avant soki moi, bamoko ayo bakokende liboso na ngai Amen. Amen. C'est Abraham qui a dit ça. branam nde alobi yango Gloire à Dieu. keyembo na Il dit nzambe quand un être est terminé, alobi ete soki basukisi moto akomi c'est un na serviteur suka de Dieu dans l'église qui va dans l'enlèvement. azali mosali na nzambe kati na eklezia ye asengeli konetolama Et s'il prenait quelques-uns aujourd'hui, quelques autres demain, soki akozwa bamoko lelo mpe basusu lobi oh mes frères, o bandeko na ngai maintenant écoutez, sikoyo yoka dans le livre d'Exposé au chapitre 7, kati na buku na bileko kuna na mokapo ya sambo chapitre 7, page 276. lokasa ya kama mibale tuku sambo na motoba Frère Branham dit ceci, ndeko bana malobi il dit la voix créatrice de Dieu mongongo na nzambe oyo ekelaka fera ressusciter les morts de la poussière. yango ekosala ete bakufi basekwa Ou alors, to s'ils ne sont pas endormis, soki bazali ya kokufa te ça veut dire s'ils sont vivants. elingi koloba soki baza na bama La voix créatrice mongongo moko mokeli transforme leur corps jusqu'à dans les atomes. ezali kobongola nzoto na bango kino kati na baatome. Êtes-vous avec moi? ozolanda Je relis. nazozongela La voix créatrice de Dieu mongongo na nzambe oyo les ekela fait ressusciter de la poussière s'ils sont morts. ezali kosekwisa bango soki bazali ya kokufa Ou alors s'ils ne sont pas endormis, to soki bakufi te cette voix transforme leur corps jusque dans les atomes. mongongo oyo ekobongola nzoto na bango kino na kati na biteni ya mike Branham dit, Branham alobi c'est cela l'enlèvement. wana nde konetolama. Amen. Amen. Quand les corps sont transformés jusque dans les atomes, Tango banzoto oyo babongoli yango kino na biteni ya mike mike il na dit kati c'est l'enlèvement. alobi ete ezali konetolama. Amen. Amen. C'était la première constatation. yango nde botali ya liboso La deuxième constatation botali mpe komona ya mibale que je voudrais faire avec vous, oyo nalingi ete tosala elongo c'est qu'aller dans l'enlèvement sans passer par la mort, ezali boye okende na konetolama zanga ete oleka na nzela na kufa ne signifie pas ne pas mourir dans son corps. elingi koloba tete nzoto na yo ekokufa. Quand Branham parle de ça, Branham tango azoloba na ntina na makambo oyo écoutez-moi, yoka il dit qu'Enoch alobi ete Enoch était le type du 7e ange de l'église, azalaki elilingi ya eleko ya sambo ya du eklesia 7e messager. azali motindami ya sambo Et son groupe na etonga na ye qui va dans l'enlèvement ye na etonga bazokende na konetolama sans passer par la mort. zanga ete baleka na nzela na kufa. Quand il parle de ça, ezali ekoloba na il ntina na compare yango. Enoch avec Noé. azali kotalisa Enoch na Noa Il dit Noé, c'est l'église qui passe par la tribulation, alobi ete Noa azali kotalisa eklesia oyo azoleka na minyoko tandis qu'Enoch ne peut passer par la tribulation. zoka Enoch ye akoki te koleka na maloji. Amen. Amen. Noé est passé par la tribulation. Noa alekaki na nzela na maloji Les vierges folles passeront par la tribulation. baseka zomi baleki na nzela na maloji Parce que c'est de la tribulation qu'elles seront purifiées ete bango bazopetolama
na nzela na maloji. Car elles avaient rejeté le sang, Tala ete bango babwakisaki la makila. parole de Dieu pour leur âge. Babwakisaki liloba na Nzambe mpo na ntango na Mais bango. Enoch, lui, ne passe pas par la tribulation. Enoch ye azoleka na nzela na maloji te. Enoch n'est pas passé par le déluge. Enoch ye alekelaki na mvula na Noa La te. tribulation ne le concernait pas. Tala ete maloji matali Enoch Et te. l'épouse qui a accepté le sang, Pe mwasi na libala ye yo andimi le makila. message pour son jour, Makila mayima azali sango mpo na va ntango dans na ye. l'enlèvement sans passer par la mort. Azokende na konetola masanga ete aleka na nzela na Maintenant, kufa. si les choses sont comme vous comprenez, comme je comprenais, Soki makambo mazali ndenge nazali kososola mpe ndenge bozalaki kososola. qu'est-ce qui est arrivé à Frère Branham en décembre 65? Na mobu 1965 sanza ya zomi na mibale nini yango esalemi na ndeko Branham. Moi, je suis arrivé à la tombe de Frère Branham. Ngai nakomi na kunda ya ndeko Branham. Mais il est dit qu'Enoch, c'est le type du 7e message. Balobi ete Enoch ndenge amemamaki mobimba azali elilingi ya motindami ya sambo Et son groupe. na etonga na ye. Maintenant, le messager, lui, est dans la tombe. Sikoyo motindami na biso azali kati na kunda. Vous allez aller sans passer par la mort. Yo okokende boni zanga ete oleka na nzela Non, wana. on n'a pas dit que c'est seulement son groupe qui va sans passer par la mort. Balobaki te ete ye akoleka na kufa kasi etonga na ye ekoleka na kufa te. Écoutez l'interprète divin de la parole. Yoka molimboli ya bonzambe ya liloba na Nzambe. Dans le premier saut, Kati na litea elembo ya yambo. paragraphe 129. Na nzela na botangi mokama Frère tukumi pale na Branham libwa. dit, Ndeko Branham alobi Enoch, lui, Enoch ye a été enlevé sans passer par la mort. anetolamaki zanga ete aleka na nzela na kufa. Un type de l'église qui est enlevé avec ceux qui dorment à la rencontre du Seigneur dans les airs. Elilingi ya etonga ya baye bakonetolama elongo na baye balalaki kati na Kristo pona kokutani na nkolo na mipepe. Et le reste de l'église Na baye batikali ya eklesi est transporté à travers la période de la tribulation. baye batikali bazali koleka na nzela na maloji. C'est le fait de ne pas passer par la tribulation Ezali likambo oyo ya kozanga koleka na maloji qui signifie sans passer par la mort. yango nde elingi koloba ete kozanga koleka na nzela na kufa. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi il dit, en tout cas, na bosolo penza moi, je ne peux pas le comprendre autrement. likambo oyo ngai na kososola yango lolenge mosusu Il te. dit, en tout cas, Ndeko Branham abi moi, je ne peux pas le comprendre autrement. en tout cas ngai nakoki kososola yango lolenge mosusu te. Enoch enlevé Enoka sans netola passer par la mort. zanga ete aleka na C'est en rapport avec le fait de contourner la tribulation. yango ezali kokokana na likambo ya kozanga koleka na nzela na maloji. Si ce n'est pas comme ça, Soki ekozala boye alors te, cette parole a failli parce que le messager lui-même est dans la tombe. na boye Son liloba yango corps est dans la tombe. ekwei pamba te mosakoli nzoto na eswami na kunda. Est-ce que c'est clair comme ça? Eza polele Écoutez, yoka il dit dans Dieu se cache la simplicité. kati na litea Nzambe azali komibatama mpe Du 12 komimonisa avril 63, eteyami na mobu 63 304 jusqu'à 308. kama misato na mine kino kama misato na Il dit, mwambe. rappelez-vous, Alobi ete ils ne bomikanisela s'en sont pas rendus compte bango bayebaki kutu te jusqu'au jour où ils entrèrent dans l'arche, kino mokolo bakotaki kati na bwatu au temps de Noé. na ntango na Et Noa. alors, ce fut trop tard. Yango kutu tango Il eseleka dit, la Vierge folle alobi ne ete s'est pas Moseka rendue compte jusqu'au moment où elle est retournée et a trouvé que la Vierge sage était partie. Moseka zo bayebaki likambo te kino ntango abalukaki mpe amonaki ete Moseka mayele ese akendaki. Alors la Vierge folle est restée pour la tribulation. Na boye Moseka zo batikalaki mpona koleka na maloji. Il dit, aucun bon enseignant Alobi modlakisi ata moko ya malamu ne peut pas dire qu'elle ne croit pas
ne crois pas que l'église passe que l'épouse passe par la tribulation. akoki koloba te ete mwasi na libala akoleka na nzela na maloji. L'église, oui, mais pas l'épouse. Eklesia iyo kasi mwasi na libala te. Il dit l'église, il passe pour la purification. Alobi ete eklesia akoleka na maloji mpona Assurément, sous le 6e sceau. ya solo penza ekosalema boye na C'est na vrai. elembo ya motoba ya Il en solo. sera de même pour Israël. Ekozala pela moko mpona Israela. Pour les 144 000. Mpona baye 144 000. Mais pas pour l'épouse. Kasi mpona mwasi na libala te. 306. Kama misato na moto. L'épouse, elle est pardonnée. Mwasi na libala ye asi bolimbisi. Elle va directement dans la gloire. Ye azokende mbala moko na kembo. Sans passer par la tribulation. Zanga ete aleka na nzela na maloshi. Elle va directement dans la gloire, virgule. Azokende mbala moko na kembo. Dans l'enlèvement. Nakonetolama. Il dit c'est vrai. Ya solo. À mon avis, Alobi ndenge nga na moni. le dernier membre sera enlevé l'un de ces jours. Moko na mikolo yo. Enama ya suka ekonetolama. Amen. Amen. Il dit ça peut avoir lieu. Alobi ete ko esalema. Et vous n'en saurez rien. Wana pe ko eba likambo. N'oubliez pas, c'est un départ secret. Bosana te ezali bokeyi ya nkuku. Il viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Ekoyaka na ntango yo zobanza te na tina na yango. Vous direz, je voudrais lever la main, frère Branham. Okoloba ete ndeko bwana na tombola loboko. Si jamais vous avez l'intention de donner votre âme à Christ Soki ozali na makanisi ya kopesa bomotono et de mettre votre vie en ordre, pe ete otia bomoino na lima. Branham dit que cette réunion-ci Branham alobi ete liyangani ya poko yo. soit pour vous l'occasion de vous mettre en ordre. Ezala mpona yo nzela epesameli po otia bomoino na lima. Amen. Amen. Oh mes frères, Oh bandeko na ngai. il dit c'est l'exacte vérité. Alobi ete eza solo zanga Il dit tembe. si vous vous sentez vraiment en sécurité en Christ, Abi ete soki omioki na kobatela makati na vous Kristo. sentez que vous avez reçu le Saint-Esprit, Oyoki ete yo zwi molimo que le santo. sang de Jésus-Christ, Mpe makila na Yesu Kristo. toutes les promesses et les signes sont disponibles. Bilaka nyonso pe bilembo nyonso ezali mpo na yo. Et vous les voyez se manifester, opérer dans votre propre vie. Mpe okomonaka ye komimonisa kati na bomoi na Et yo. vous savez qu'elles sont vraies. Oyebi ete yango eza ya solo. Si ce n'est pas le cas, Soki ekozala boye te. Amen. Amen. Mettez-vous en ordre ce soir. Nitia na lima na poko yo. Maintenant, dans la puissance de transformation Kati na lite ya nguya ya kobongola. qu'il a prêché à Prescott le 31 octobre 65, Ateyaki yango na Prescott na mobu 65. au point 318. Na molongo ya kama misato zomi na mwambe. Rappelez-vous, Mikanisela. si ils vont ressusciter s'ils sont endormis Bakosekwa soki baza ya kolala. ou s'ils sont vivants, la voix les transforme jusque dans les atomes. To soki baza na bomoi, mongongo ekobongola bango kino na baatome na biteni ya mike mike. Maintenant, Branham dit, Bana malobi. Enoch, Enoka. son corps entier a été transformé. Nzoto na ye. Atako yo moni ete akenda mobimba. Babongolaki nzoto na ye. Êtes-vous avec moi? Ozolanda. Son corps entier a été transformé Nzoto mobimba ya Enoka ebongwamaki. pour en faire un type en Dieu. Pona kokomisa yango elilingi kati na Et nzambe. il a été enlevé au ciel Pe anetolamaki na lola. sans même voir la mort, Zanga ete amona kufa. sans passer par la tribulation. Zanga ete azela aleka na nzela na Si maloji. ils sont morts, ils vont ressusciter. Soki bakufi Et si nous bakosekwa. sommes vivants, Soki nous baza na serons bomoi. transformés jusque Ozali dans les kobongwa atomes. na kino kati na baatome. Et Enoch, son corps a été transformé. Enoka nzoto na ye ebongwanaki. Il a dû subir un changement. Ye alekaki na mbongwana. Sans passer par la mort, Zanga ete oleka na nzela na kufa. signifie aussi sans passer par la 6e dimension. Elingi koloba kozanga koleka na nzela ya mosanda ya motoba. Amen. Puisque c'est Amen. là que les morts attendaient la résurrection. Na mosanda ya motoba nde ezalaki epai bakufi bazali kozela. Maintenant que les morts sont ressuscités Kasi siko bakufi si baseki. et que nous partons dans la présence de Dieu, Mpe tozokende mbala moko liboso dans na le Nzambe. pays où les morts sont déjà ressuscités, Na mboka oyo bakufi si basekwa. nous ne passons pas par la mort. Tokoleka na nzela Nous na n'allons kufa te. nous n'allons pas pour attendre. Tokokende kozela te. Frère Branham dit dans le message, à qui irions-nous? Ndeko Branham alobi kati na litia tokokende pa nani. Au paragraphe 39. Na zela botangi tuku misato na libwa. Il dit, mais voici ce qu'il a dit.
alobi tala botala oyo alobi Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. moto akomela makila na ngai pe alie mosuni na ngai akozwa bomoi Et na je le ressusciterai au dernier jour. ye na kosekisa ye na mikolo na suka Virgule. azomela si Je oyo l'enlèverai. alobi nakonetola ye Virgule. ameli si Et oyo je le ferai entrer dans la gloire. alobi mpe nakotisi ye na nkembo Maintenant, écoutez ce qui suit. yoka sikoyo Pour être enlevé. mpo na konetolama Il dit, et si ce corps terrestre dans lequel nous habitons est détruit, yoka soki nzoto oyo ya mabele soki bakoki kobebisa si yango cette tente terrestre est détruite, soki babebisi ye ma oyo nous en avons un autre qui nous attend. toza na mosusu ezozela biso Point. Ameli Branham so. dit, Branham alobi l'enlèvement, konetolama virgule, ameli so le changement de maison. ezali mbongwana kobongola bandako Virgule, ameli so aller d'un lieu à un autre, kolongwa na esika kokende na mosusu d'un corps à un autre. kolongwa na nzoto kokota na mosusu Branham dit, c'est ça l'enlèvement. Branham alobi nde konetolama Et ils sont allés bango bakei et ils attendaient qu'on leur amène un corps. kozelaka ete bamemela bango Maintenant, banzoto nous, on n'attend plus rien. biso tozela banzoto Lorsque te cette tente terrestre dans laquelle nous habitons est détruite, ya biso eza ya mbala moko soki kaka babomi oyo nous avons eu une autre tente qui nous attend mbala déjà. moko tokoti na mosusu oyo ezozela biso Parce que Jésus, en venant, po ete yesu na boyei il na ye n'a pas seulement ressuscité les morts, aye kosekwisa mais kaka il est bawate aussi venu avec des corps. aye amemi sanduku ya banzoto Je m'en vais vous préparer une place. nakei kobongisela bino esika Frère Branham dit, cette place-là, ndeko Branham abi ete esika ce n'est yango pas une maison peinte et tapissée en bois. ezali ndako batongi na babrike to na mabaya te Cette maison-là, c'est un corps. ndako oyo ye akendeki kobongisa yali nzoto Amen. amen C'est ça l'enlèvement. nde konetolama Sans passer par la mort. zanga ete ozela na nzela Allant d'un corps à un autre. olongwe na nzoto oyo okoti na mosusu D'un lieu à un autre. olongwe na esika oyo okoti na mosusu Amen. amen C'est le changement de maison. ezali olongwe na ndako oyo okoti na mosusu Vous ne prenez pas cette maison pour l'amener dans une autre. ye okozwa ndako ya awa mpo okotisa yango kati na ndako ya kuna te. La première doit d'abord être détruite. yambo ndako oyo caterpillar esengeli ebuka yango C'est ce que dit la Bible. nde biblia Si elobi cette tente est détruite, soki baya kobuka ndako oyo c'est alors que nous avons une autre na tente. wana nde tozi ndako mosusu Et Branham enseigne Branham alakisi qu'on ne peut pas habiter dans deux corps à la ete fois. okoki kovanda na nzoto mibale mbala moko Vous te prenez cette tente okamati et vous ntema l'amenez oyo d'abord. Et elle va y aller comment? akokende kuna boni Rappelez-vous, mikanisela ce corps n'a pas été fait pour contacter Dieu. oyo nzoto oyo esalema mpo na koyokana na nzambe te Êtes-vous avec moi? ozolanda Troisième constatation et la dernière. botali ya misato mpe ya suka Je voudrais attirer votre attention, mes chers bien-aimés. nalingi nabenda bokebi no bandeko na ngai Je ne suis pas un je sais tout. ndenge naza boye na moyebi ya nyonso te Je n'ai pas la réponse à toutes les questions. nazali na biyano na mituna nyonso te boyeba Mais je voudrais kasi nakosepela que nous puissions relire bien le message de l'enlèvement. ete liteya na ntina na konetolama totala yango malamu malamu Je voudrais qu'on le constate ensemble avec vous. nalingi ete elongo na bino Je vais- totala malamu Je elongo vais seulement lire le message, lui-même l'enlèvement. nalingi nanu natanga konetolama Branham le prêche Branham azoteya yango le 4 décembre 65. mokolo ya minei sanza ya zomi na mibale mobu 1965 Écoutez l'écriture qu'il prend pour prêcher sur l'enlèvement. sikoyo boyoka likomi oyo atangaki ntango ateyaki liteya wana konetolama Il ne prend pas 1 Thessaloniciens chapitre 4, non. akamati moko batesalonike ya minei te L'enlèvement au point 27. na molongo ya tuko mibale na sambo Frère konetolama. Branham dit, ndeko Branham alobi dans le livre des psaumes, alobi
kati na buku na banzembo. 3 points. Je désire parler sur un sujet très particulier ce soir. Na poko yo nalingi na loba na ntina na moto ya litea ya lolenge na yango. Quelqu'un est avec moi? Pour prêcher sur l'enlèvement, il va lire dans les psaumes. Il dit, je désire parler sur un sujet très particulier. Notez bien que c'est très particulier. Il dit, je désire parler sur le sujet de l'enlèvement. 28. Il dit maintenant, nous croyons qu'il y aura un enlèvement. Tous les chrétiens croient cela. Tous ceux qui lisent la Bible croient qu'il y aura un enlèvement. 29. Je ne fais que lire. Il dit, et maintenant, comme donner des bases, nous allons lire dans les psaumes au chapitre 27. Les versets 1 à 5. Comme donner des bases. Êtes-vous avec moi? Comme écriture de base. C'est ça la fondation du message de l'enlèvement. Lisons avec lui. Psaume 27, verset 1 à 5. David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Qu'est-ce que la crainte vient faire dans l'enlèvement? Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ça, ce sont des données de base. Je veux seulement qu'on constate. Moi, je ne fais rien. Ça, ce sont des données de base. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Qu'est-ce qu'il y a à craindre dans l'enlèvement? Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré tout plein de confiance. Je serai malgré tout plein de confiance. Ça, ce sont les données de base de l'enlèvement. Frère Branham dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Pourquoi? Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera à l'abri de Satan
ebombelo ya hema na ye. Il m'élèvera sur un rocher. Akotombola ngai likolo na libanga. Branham finit cette lecture. Branham asilisi botangi boye. Il dit, puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Alobi ete tikete nkolo abakisa mapamboli na ye na botangi ya liloba na ye. Maintenant il dit, Siko alobi. asseyez-vous maintenant bien. Vanda malamu. Nous avons lu les données de base. Alléluia. Totangi moboko. Je ne fais que lire avec vous la même brochure que vous avez toujours lue. Kaka brochure moko ya enlèvement. Yango te toti kotanga. Non, là il avait commenté. Non, je ne commente pas. Nous lisons la brochure, l'enlèvement. Ezali commentaire ya pasteur te. Totangi biso nyonso awa konetolama. Juste, il finit de lire la Bible. Asilisi kotanga Puisse le Biblia. Seigneur ajouter sa bénédiction à la lecture de sa parole. Tikete nkolo abakisa bopamboli mapamboli na botangi ya liloba na ye. Et aujourd'hui, Alors lelo. il se peut qu'en parlant sur ce sujet, Ekoki kosalema ete na kolobaka na ntina na mortalité ya oyo. certains d'entre vous aient une autre opinion sur les voies que je prends. Bamoko kati na bino bakomona lolenge mosusu na ntina na makambo na koloba. Êtes-vous avec moi? Ozola Aujourd'hui, mokolo mwa lelo. il se peut qu'en parlant sur ce sujet, Ekoki kosalema ete na kolobaka un na ntina na sujet mortalité ya très oyo. particulier, Mortalité ya lolenge na yango. il se peut que certains d'entre vous Ekoki kosalema ete bamoko kati na aient bino une autre opinion bamona makambo lolenge sur mosusu les voies que je prends. na ntina na banzela oyo nazozwa. Mais Kasi combien de personnes y a-t-il ici bato boni bazali awa qui croient que la Bible enseigne qu'il y aura un enlèvement? baye bazondima ete biblia elakisi ete konetolama ekozala. Je lis Frère Branham. Wana ndeko Branham yemei Il dit oui, monsieur, c'est vrai. alobi yo mbuta muntu eza Un ya solo. enlèvement de l'église. Konetolama na Que vous eklesia soyez un méthodiste, ozala moto na misio baptiste, presbytérien ou qui ya que ce baptiste soit, ata presbyteria ata il y aura un enlèvement. konetolama ekosalema. Et je pense Mpe na banzi qu'en parlant, ete na kolobaka je n'essaye pas simplement de venir ici nazomeka kaka koya awa te pour dire quelque chose qui plaît aux gens. koloba mwa likambo ete esepelisa bato. Je lis seulement Frère Branham. Wana eza ndeko Branham. Pour dire quelque chose de plaisant aux gens. Naloba likambo mpona kosepelisa bato. Je n'ai jamais été coupable de cela. Natikala kosala likambo ya boye te. Je désire venir ici Ngai nalingaka pour koya dire awa. quelque chose que je me sens conduit à dire à ce sujet. Mpona loba likambo nayoki natindami ete naloba na ntina na likambo. Quelque chose qui, je pense, Likambo na banzi vous aiderait. ete ekosunga bino. Quelque chose qui fasse avancer votre expérience avec Dieu. Likambo ekosala ete mbikela na oyo elongo na Nzambe ekoba ekende liboso. Si vous êtes chrétien Soki oza mokristo. ou si vous n'êtes pas un chrétien, Soki oza mokristo te. quelque chose qui vous fasse devenir si honteux de vous-même Eloko to likambo moko esala ete yo uzwa soni na ntina na yo. que vous deveniez un chrétien. Kino ete yo koma mokristo. Et c'est ainsi, Na boye. dans cette direction, Na nzela que oyo. j'ai dû essayer d'aligner mes pensées Nde na lingi ete mabanzo na ngai comme le ezala. Seigneur me conduit. Ndenge nkolo azokamba. Nous avons été avertis Biso tokebisamaki. que Ete. dans les derniers jours, Na mikolo na suka. les gens se moqueraient de cette doctrine. Bato bakochola liteya ya moboko oyo. Est-ce que vous y êtes, mes amis? Ozolanda baninga. Nous avons déjà été avertis Biso si tokebisami. que dans les derniers jours, Ete na mikolo na suka. tout ça pour parler de l'enlèvement, Nyonso oyo mpona koloba na ntina na koletolama. il doit nous avertir. Akebisa biso. Je n'essaie pas de plaire aux gens. Nazomeka na Certains sepelisa auront bato te. les voies que je prendrai aujourd'hui. Banzela oyo nakozwa lelo. Il dit, les gens se moqueraient de cette doctrine. Bato bakochola liteya moboko oyo. Lisons une minute. Dans 2 Pierre chapitre 3, Na mibale petolo mokapo ya misato. la Bible dit, Biblia elobi. sachant avant tout que Nakoyebaka. dans les derniers jours, Na mikolo na suka. des moqueurs s'élèveraient Bacholi bakote avec leur raillerie. nakoseka na bango. Il lit Atangi. 2 Pierre, Mibale puis il petolo. dit,
mpe alobi nous voyons ete que tozomona la raison pour laquelle ete ntina oyo ce sujet est à ce point sous-estimé, ekomi na lolenge ete bato bamona yango lokola likambo ya se to c'est likambo que le pamba. prophète a dit ici Ezali ete mosakoli que alobi dans les awa derniers jours, ete na mikolo na des suka moqueurs viendraient bacholi bakoyaka disant ces choses. kolobaka makambo Voyez-vous, ozomona la raison pour laquelle les gens agissent aujourd'hui ntina oyo bato bakosala makambo lelo comme ils le font, ndenge bazosala wana vous êtes prévenus. bino si bokebisani Car la Bible dit que dans les derniers jours, pamba te biblia elobi ete na mikolo na suka les gens seraient emportés, bato bakozala na enflés d'orgueil, batondisani aimant na les lofundu, plaisirs plus que Dieu, kolingaka ayant bisengo l'apparence koleka de la Nzambe, piété, bamonani ete reniant bazala bato ceux na qui en bolamu, fait la force. kasi bakoangana Éloignez-vous de bakopesa ces yango, hommes-là. bozala mosika na Et bato yango. alors, si cet enlèvement va arriver, soki konetelama yango ekosalema vous y êtes. ozolanda Si cet enlèvement qui va arriver, soki konetelama oyo ekosalema 3 points. azosisa maloba te Et il y a toujours quelque chose qui essaye de venir à l'encontre de ce que Dieu dit dans sa parole. ezali kaka na eloko oyo ezomeka koyeya kotelemela oyo nzambe alobi kati na liloba C'est na dans ye. le but que Satan fera cela. ezali na ntina nde satana akosala yango Maintenant, sikoyo c'est alors après, nde na nsima il parle de beaucoup de choses. Il parle d'Enoch, il parle des cris de commandement, tout, alobi na tout makuti ça. ya makambo ebele Maintenant, baenoka mpe Il termine le kongo. message sur l'enlèvement. asilisili te ya na ntina na konetola Au point 210 et 211. kama mibale na zomi mpe kama mibale zomi na moko Êtes-vous avec moi? bozolanda Il dit ceci. alobi boye Voulez-vous être pris dans l'enlèvement? bolingi konetolama kati na konetolama Combien sont intéressés à participer à l'enlèvement? Dites, oh Dieu, j'ai désiré de tout mon cœur y participer. boni balingi kokende na konetolama basembola loboko baloba o nzambe nalingi ete nanetolama Je lis Frère Branham. wana nazotanga ndeko Branham Maintenant, il commence un cantique. sikoyo abandisi loyembo Tiens la main immuable de Dieu. simba loboko oyo elembaka te ya nzambe Les temps sont pleins de transitions. tala ete ntango eswami na bambongwana Rien sur terre n'est immuable. eloko ata moko te ezotikala ya libela Confie-toi dans les trésors éternels, dans les mipesa choses éternelles. mipesa nde na makambo ya seko Tiens la main immuable de Dieu. simba loboko elembaka te ya nzambe Alors que vous voulez participer à l'enlèvement. awa yo olingi ete okende kati na konetolama Après avoir chanté, maintenant il dit, nsima na ndeko Branham koyemba alobi, maintenant, sasa ipi avec vos têtes inclinées na mitu na bino ya kongumbama et avec ceci dans votre esprit, mpe kati na molimo na yo ozala na likambo oyo l'enlèvement. konetolama Avec ceci dans votre esprit, na likambo oyo kati na mabanzo na yo sachant que nous inclinons la tête vers la poussière, koyebaka ete mitu na biso tozongumba yango kotalisaka d'où mabele nous avons été pris epai wapi biso tobimaka et mpe à laquelle nous retournerons un jour. oyo na yango tokozongaka mokolo moko Pendant que vous avez l'enlèvement à l'esprit awa yo ozala konetolama na mabanzo na yo et que vous avez vos têtes inclinées, mpe ozongumbi moto na yo mpo na kosambela alors que vous pensez à l'enlèvement ezali okobanza na ntina na avec vos konetolama têtes inclinées na moto na yo ya vers la kongumba poussière d'où vous avez été tirés otalisi solo na putulu epai et où wapi vous bazwaka retournerez yo l'un de ces jours. epai wapi okozonga moko na mikolo Frère Branham dit, ndeko Branham alobi mais sachant que oyebaka ete à l'intérieur de vous, kati na yo même si vous retournez à la poussière, ata ozongi na putulu mais à l'intérieur de vous, il y a une âme. kati na yo bomoto na kati Il y ezali a une âme. bomoto na kati ezali Frère Branham dit, ndeko Branham alobi et si vous pensez soki obanzi que vous n'êtes pas prêt pour cet enlèvement, ete yo naino obelemi te mpo na bonetolami s'il se produisait ce soir, soki yango ekosalema na poko oyo et si vous désirez que l'on se souvienne de vous dans la prière, mpe soki okosepela ete
ete tokanisa yo na Oh, maboke. levez simplement la main. Oh, sembola bobele loboko. Oh, mes frères. Oh, bandeko na Pendant ngai. que vous pensez à l'enlèvement, Awa yo zo banza na ntina na et que vous konetolama. dites, oh Dieu, je désire y Pe ozoloba ete participer, o nzambe ngai mpe nakende na konetolama. inclinez votre tête Ngumba mutu na yo. vers la poussière d'où vous avez été tiré Talisa na putulu epai wapi et où yo. vous retournerez un de ces Pe jours epai okozonga moko na alors que mikolo. vous pensez à l'enlèvement dans votre Awa tête. ozobanza na ntina na konetolama. Maintenant, Sikawa. c'était le 4 décembre. ezalaki mokolo ya minei sanza ya zomi na Le mibale 5 décembre, mokolo ya mitano sanza ya zomi na mibale le jour suivant, mokolo oyo Branham elandi prêche un message, les Branham. choses qui doivent arriver. Branham atei liteyi apesi kombo Et là, makambo masengeli kosalema. et là il prend Jean 14, 1 à 3. Kuna azwi yohane zomi na minei moko kino na misato. Que votre cœur ne se trouble pas. Motema na yo ebulanganisama te. Qu'est-ce qu'il y a à se troubler? Ah, ndeko Branham tokobulanganisama na nini? Que votre cœur ne se trouble point. Motema na yo ebulanganisama te. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ndimela nzambe pe ndimela ngai. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Bifandelo ya ilina boyike kati Si na ce ndako na n'était pas, tata. je vous l'aurais dit. Soki ezalaki bongo te na lingai naloba. Je vais vous préparer une place. Nakei kobongisela bino Et esika. lorsque je m'en serai allé Nsima na ngai kokenda. et que je vous aurai préparé une place, Mpe nakosila kobongisela bino je esika. reviendrai. Nakozonga. Je reviendrai. Nakoyaka. Et je vous prendrai avec moi. Na bongo nakozwa bino elongo na ngai. Afin que là où je suis, Po ete epai ngai nazalaka. vous y soyez aussi. Bino mpe bozala elongo na ngai. Cette fois-ci, Mpona mbala oyo. pas vous dans la 6e dimension, moi dans la 7e. Bino kati na mosanda ya motoba ngai na oyo ya sambo te. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Nayebi te soki moto azolanda. Pas vous dans la 6e, moi dans la 7e comme avant. Bino na mosanda ya motoba ngai na mosanda ya sambo lokola liboso te. Mais quand je viens vous prendre, Kasi ntango nazoya kozwa c'est bino pour que là où je suis, ezali boye epai ngai vous y nakozala. soyez aussi. Bino mpe bozala lokola. Maintenant, Sikawa. paragraphe 19. Nzela na botangi ya zomi na libwa. Dans les choses qui doivent arriver. On va Kati encore na lidia lire. makambo makosalema. On prendra encore le temps de lire. Tokozwa ntango ya kotanga ndeko. Paragraphe 19. Na zomi na libwa. Il dit, et hier soir, Alobi ete lobi na poko. là à Yuma, chez les hommes d'affaires chrétiens, Kuna na yuma epai na baimo mbongo ba j'ai Kristo. parlé au sujet de l'enlèvement. Na lobi na ntina na konetola. Or, ça peut avoir l'air d'un sujet étrange Ekoki komona na ete eza na ya lolenge na yango. à traiter parmi un banquet ou parmi les hommes d'affaires. Ya kote ya esika bato bakutani mpo na kolia to kati na baimo Mais la mbongo. plupart des gens qui étaient à cette réunion Kasi mingi na bato bazalaki kati na lianga étaient des chrétiens. bazalaki ba Kristo. Et c'est le cas lors de ces tournées, Ezali pe ndenge moko na ntango comme tozosala celle-ci makita. ou dans une assemblée. Lokola oyo to kati na lianga ni ya boye. Je lis Frère Branham. Nazotanga ndeko Il dit, bana. je pourrais demander, Alobi na kona tuna. bon, combien parmi eux sont chrétiens? Malam. Boni kati na bango baza ba Kristo. Probablement que toutes les mains se lèveraient. Ya solo penza bato bakosembola maboko nyonso. Vous êtes chrétiens. Bozali ba Kristo. Donc, si vous êtes chrétien, Elingi koloba ete soki oza mo Kristo. êtes-vous chrétien? Oza mo Kristo? Donc, si vous êtes chrétien, Soki oza mo Kristo. Branham dit, Branham alobi. je pense Na banzi. que nous devrions être avertis un peu à l'avance. Tosengelaki. Kozala kokebisama mwa liboso. Donc, Elingi koloba. il ne faut pas Esengeli te. que nous y allions à l'aveuglette. Tokendaka na miso ya kokufa. Dans l'enlèvement là, Na konetola. vous ne savez pas qu'est-ce qui arrive. Yo Vous allez kendaka où? kaka mangulu boye. Oyebi no eloko te. Non, comme vous êtes chrétien, Ndenge yo za mo Kristo. je pense Na banzi. que nous devrions être un peu avertis à l'avance. Tosengelaki tokebisama na ino liboso. Il ne faut pas que nous y allions à l'aveuglette. Esengeli te tokendaka kuna lokola bakufi miso. Nous sommes avertis de notre destinée
à l'avance. biso tokebisami na ntina na epai tozokende yambo ete tokende. Donc, je voudrais parler de cela ce soir. nalingi naloba na ntina na yango na Et mon poko titre sera pe moto elite les na ngai choses kozala. qui doivent arriver. makambo masengeli kosalema. Et vu que hier soir, namoni ngenge lobi na pokwa nous avons parlé de l'enlèvement, tolobi na ntina na konetolama ce soir, na pokwa ya je lelo prendrai ce sujet, nazozwa moto elite ya les oyo choses qui doivent être, makambo masengeli kosalema pour faire le lien avec le message d'hier soir. mpona kozwa oyo ya lelo nasangisa yango na oyo ya lobi na pokwa. Donc c'est la suite. elingi koloba eza bolandani ya lite ya moko moko. Je vais dire, nalingi naloba c'est des notes qui étaient restées hier. ateyaki banote etikalaki aye kokoba na yango. Il a prêché, le temps était, il est rentré avec quelques notes. C'est ces notes-là qu'il vient terminer. atei banote mosusu etikali sikoyo aye kosilisa yango mokolo wana elandi. Il dit, alobi bon, il y aura un enlèvement. malamu konetolama ekoki. Ça, nous le savons. mpona oyo C'est toyebi une chose qui doit arriver. eza likambo oyo esengeli Bien. esalema. Ici, Jésus parle de... awa yesu alobi na ntina Il na est parti nous préparer une place. akendeki kobongisela biso esika. Jésus a regardé les disciples. Il dit yesu atali bayekoli que votre cœur atako na kokende ne se trouble pas. mitema na bino etikala na mobulu te. Que votre cœur ne se trouble pas. mitema mibulanganisa Or, mate. il parlait à des juifs. azali koloba na bayuda Il disait, bon, vous croyez en Dieu, abi bozondimela nzambe alors croyez aussi en moi. boye bondimela mpe ngai. Mais il leur a dit, kasi alobaki na bango maintenant, ete sasa hivi comme vous avez cru en Dieu, ndenge si bondimeli nzambe croyez aussi en moi. bondimela mpe ngai. En effet, na il y a boye plusieurs demeures dans la maison de mon Père. bifandelo kutu eza mingi Et kati je na vais vous ndako na préparer Tata. une place. nazokende kobongisela bino esika. La vie de Jésus allait bientôt prendre fin ici sur terre. bomoi na yesu awa na mabele ezalaki kokóma na suka. Or, il a dit, zoka alobi quand vous verrez arriver la fin de ma vie, ntango bokomona suka ya bomoi na ngai c'est dans un certain but qu'elle se terminera. ezali na ntina moko nde yango ekosuka. Et je m'en vais vous préparer une place nazokende kobongisela bino pour esika que là où je suis, po ete epai nga na vous kozala y soyez aussi. bozala pela moko. Par conséquent, na boye Jésus est en train de dire à ses disciples yesu azali kati na koloba na bayekoli na ye que cette vie ne s'arrête pas avec la mort. ete bomoi eyo esukaka na kufa te. Bien, malamu puisque nous avons dit que Jean 14, 1 à 3, po ete tolobaki ete yohane zomi na minei moko kino misato c'est un passage utilisé pour les funérailles. ezali likomi oyo batangaka mpo na kopanza matanga to kokunda. Souvenez-vous, bomikanisela 3 points. asisi maloba te. La mort est là devant nous. kufa yango wana etelemi liboso na biso. Il dit bien. abi Il malamu leur disait qu'après la mort, azali koloba na bango ete nsima na kufa il y a une vie. bomoi ezali En effet, na boye je vais vous préparer une place, na kokende c'est-à-dire pour les recevoir elingi koloba mpo na koyamba bango quand ils vont venir. ekoyaka bango. Amen. Ça montre qu'il y avait, yango elakisi ete qu'il y a une vie bomoi ezali une fois que cette vie-ci a pris fin. soki oyo bomoi toza na yango awa esuki. Maintenant, Branham dit, bwana malobi quelle consolation cela devrait être pour nous libondisi nini likambo yango esengelaki ezala mpo na de biso savoir qu'une fois que cette vie-ci est terminée, ya koyeba ete soki bomoi eyo il y a esuki une vie dans laquelle nous entrons. ezali na bomoi kati na yango tozokota mbala Au moko. fur et à mesure qu'on avance en âge, awa tozali kokendaka na konuna cela devient de plus en plus une réalité pour nous. tozokende komonaka moke moke ete likambo yango eza ya Au solo. fur et à mesure qu'on voit arriver à leur terme les jours de notre vie, na moke moke tokomonaka ete mikolo na biso awa na nse ekosukaka on commence à s'apprêter davantage. wana nde tozobanda komilengela mingi koleka. Voilà pourquoi il a dit,
tala ntina alobi qu'il va dire quelque chose ete akoloba likambo moko qui va vous rapprocher plus près de Dieu. yango ekosala ete obelema epai na nzambe. Pendant que vous attendez que l'enlèvement va venir, awa yo kozelaka ete konetolama qui ezosalema sait nani ayebi si l'enlèvement ne se passe pas tous les temps? soki yango esalemaka mikolo nyonso awa te. Ça doit mettre chaque cœur sérieux dans l'urgence. likambo oyo motema na eyongi ekozala penza kati na lombango Il dit, on commence à s'apprêter davantage, wana tozomilengela penza mingi à se préparer pour cet événement grandiose. tomilengelaka mpo na likambo oyo ya monene. Et il savait mpe ayebaki que la mort fait toujours peur. ete kufa epesaka bomo C'est pourquoi il a dit kobanga na motema ya moto. que votre cœur yango alobaki ete mitema na bino ne se trouble point. ebolanganisama te. Vous savez mes frères, oyebi bandeko, même Jésus, atako yesu qui savait que 3 jours après il allait ressusciter, nsima na ye koyeba ete mikolo misato akosekwa, il le savait. ayebaki C'est yango lui qui a malamu. dit, ye nde alobaki détruisez ce temps ete boboma nzoto et dans oyo 3 jours je la relèverai. na mikolo misato nakotemisa Il ne yango. blaguait pas, il en avait le pouvoir. maseki te azalaki na bokonzi ya kosala Mais boye. quand le chariot a commencé à descendre, kasi ntango likalo ebandi kopusana il a dit, Père, alobi tata s'il est possible soki ekoki kosalema d'éloigner ça, ete likalo ezala na mosika, mais toutefois, kasi na nyonso nkolo non pas ma volonté, esalema mokano na mais ngai que te ta volonté soit faite. kasi mokano na yo. Amen. Amen. Oui, mes frères. iyo bandeko Il dit, alobi cette même vie, bomo yeyo moko c'est moko cette même vie ali bomo yeyo moko qui moko se poursuit dans un autre monde. ezali kokendaka kasi na mokili mosusu. Donc, où est la mort? kufa eza wapi? Sans passer par la mort. kozanga koleka na Parce kufa. que la même vie continue dans un autre bomoi monde. moko moko ezali kokoba kino na mokili Il mosusu, dit, à un autre endroit. kino na esika mosusu. Amen. Amen. Oui, mes frères et iyo sœurs. bandeko na nga mibali mpe basi, Oh, écoutez, yoka je saute d'autres choses. makambo mosusu nakotika Je lis seulement ici, nazotanga dans la religion de Jézabel, kati na bosambeli ya Yezabela. 113 à 114. mokama zomi na misato kino mokama zomi na minei. Il dit, je me suis dit, ndeko bana malobi na milobeli oui, iyo un de ces 4 matins, moko na mikolo oyo moi aussi, ngai mpe je descendrai au Jourdain. nakokita na yaladeni. Et la vieille 270, l'arme qu'il avait, que Mais- j'avais l'habitude de suspendre au mur, bunduki na ye 270 abandaki kotia yango na etutu je na ne sete. l'ai- je ne l'ai plus descendu depuis longtemps. nano nakitisi yango te mikolo eseleki ebele. Et ce petit cheval de sel que j'ai chevauché, mpe punda mbalata na ngai oyo nazalaki komata, Dieu l'attachera à mon char en ce matin-là. nzambe akokangisela ngai yango na likalo na ngai na ntongo wana. Quand je descendrai à la rivière, ekokita ngai na ebale, il se tiendra là-bas sur l'autre rive du fleuve. ye akozala wana na libongo ya ngambo ya ebale. Dieu l'enverra. nzambe akotinda Je ye l'ai wana. vu l'autre soir. namonaki ye na pokwa moko. Il sera attaché à mon char l'un de ces 4 matins. mbalata akozala ya kokangisama na likalo na ngai moko na Je batongo oyo. serai parti, ngai nakozala nakei montant sur les nuées. komataka likolo na mapata. Pour monter sur les nuées, mpo na komata likolo na il mapata. descend au Jourdain. azokita na yaladeni. Et nous avons toujours dit mpe tolobaka ntango nyonso que le chemin vers le haut se trouve ete en nzela ya bas. kokende likolo eza na se. Vous dites des choses sans les comprendre. ozoloba makambo zanga ete ososola yango. Le chemin vers le haut nzela ya likolo se trouve en bas. eyali na Il dit, se. je descendrai au Jourdain. nakokita na yaladeni. Je serai parti, nakozala na kei montant à travers les nuées. komataka likolo na mapata. Il dit, ah, alobi cette puissance de Dieu dont je vais jouir pendant que je vais marcher sur les rues pavées d'or. nguya na nzambe oyo nakosepela na yango ekozala ngai kotambolaka na banzela ya olo. Oui, iyo la vieille carabine de chasse
Oh, punduki na ngai moke ya bokila. qui est maintenant suspendu au mur, Oyo ezali kuna na etutu. ne servira plus à rien. Ekosunga ngai lisusu te. Je me demande si mon char est en route Nazomituna soki likalo ekoyaka. et si mon petit cheval de selle Soki mbalata na ngai nazali komata. que j'avais vu une fois dans la vision Oyo namonaki na lola moko. sera attaché à mon char ce matin-là, Soki yango ekozala na likalo na ngai na se tongo tenant wana. là au fleuve. Ozala kozelaka ngai ebale. J'espère qu'il sera là. Nazali kolikia ete akozala wana. Je veux être enlevé. Ngai nalingi konetolama. Je veux que l'église aussi monte comme ça. Comme ça. Yoka. Nakonetolama boye. Kasi nalingi ete eklesia mpe anetolama boye. De la même manière que lui monte là. Na lolenge oyo ndeko bwana mazokende. Je veux que l'église soit enlevée comme ça. Ndeko bwana malingi ete eklesia na nzambe Frère Branham dit, enetolama boye. je le veux pour chacun de vous. Ndeko bwana malobi nalingi ete esalema boye mpona moko na moko na bino. Vous n'avez pas votre manière d'aller. Yo lolenge na yo mosusu ezali te. Branham dit, je le veux pour chacun de vous. Bwana malobi ete ngai nalingi yango mpona moko na moko na bino. Oui, mes frères. Iyo bandeko. Oui, mes sœurs. Amen. Bandeko basi. Pour cet événement, Mpona likambo oyo nous avons besoin d'être prêts à tout moment. tosengeli kozala ya kobelema na ntango nyonso. Avec mon lipasse ici, on a vu un documentaire Na lipasa na nga tomoni documentaire moko pendant le mariage. na ntango na likwela. Une pierre tombe Libanga ekwei et frappe sur la tête de l'époux. ebeti na moto na mobali. Et la fête devient un deuil. Mbala moko likwela likomi matanga. Mes frères, Bandeko nous devons être prêts à tout moment. tosengeli kozala na ntango nyonso ya kobelema. On ne sait jamais. Toyebi te. Frère Branham dit, Ndeko bana malobi même si vous êtes jeune, ata ozala elenge, même si vous êtes riche, ozala moto na bozu, même si vous êtes pauvre, ozala mobola, vous mourrez. okokufa. Soyons prêts. Soyons prêts à tout moment. Toselengwa na ntango nyonso. Mettez votre vie en ordre Yo tia bomoi no na lima avec votre femme, elongo na mwasi avec no votre mari. elongo na mobali na yo. Et vous qui avez des péchés non confessés, Bino ba ebobomba masumu kozanga kotubela. vous pensez qu'un jour vous vous réveillerez Obanzi ete moko mosusu okolamuka. et le ciel sera peut-être rouge ou je ne sais pas vert, Pe omoni boye osembola miso pour lola que vous ekomi sachiez que motane. maintenant l'enlèvement va arriver, que je Wana mette en omoni, ordre. ah, sikoyo alevant ekomi osalema. Non. Natia bomoi na nga na Nous lima. devons être prêts à tout moment. Na ntango nyonso C'est ce que je voudrais vous tobelema. communiquer. Yango nalingana nayebisa Mais je bino. sais qu'il y a beaucoup de questions. Nayebi ete mituna miyali mingi. Amen. Amen. Auxquelles je ne peux pas répondre. Oyo mbala mosusu nakona nayanola te. Je n'ai pas la réponse à tout. Nazali na eyano na nyonso te. Quand le dernier élu Tango moponami ya suka prendra sa place dans le corps de Christ, akozwa esika na ye kati na nzoto na Kristo. l'ensemble des élus qui seront sur la terre en ce moment-là, Baponami na Nzambe bakozala na mabele na ntango yango. Frère Branham dit, Ndeko Branham leur alobi, corps sera transmis jusque dans les atomes. nzoto na bango ekobongwa na kino na Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. elingi koloba nini nayebi te. Mais ils ne partiront pas comme ils sont là. Bakokende na nzoto te. Ils doivent connaître une transformation jusque dans les atomes. na kino na batom. Je ne sais pas expliquer ça. Wana na kolimbola boni. Êtes-vous avec moi? Bozolanda. Il y a beaucoup de questions que je ne sais pas expliquer. Yana mituna mingi oyo nakona yanola te. Parce que c'est un mystère. Po ete yali mabomba. Il reste néanmoins un élément surnaturel. Etikali bobele eloko moko ya Mais lisez le bonzambe. message de l'enlèvement. Tanga lite ya konetola. Lisez les choses qui doivent arriver. Tanga makambo masengeli Ça doit vous kosala. mettre dans une extrême urgence. Esengeli kotia yo penza na kowela na lombango. Ce n'est pas le temps de jouer à la religion. Eza ntango ya kosala maseki te. C'est le temps d'être sincère avec vous-même. Ezali ntango ya kozala na eyongi na yo moko. Plus sincère que jamais auparavant. Eyongi koleka ndenge ozalaki liboso. La communion avec votre Dieu. Boyokani elongo na Nzambe na yo. Amen. Il y en a Amen. qui vont au lit Eza na baye bazokende kolala. et qui ne se réveillent pas. Mpe na ntongo alamuki na ete.
Êtes-vous avec moi? Ozola- Il y en a qui vont à l'église eza na baye bazokende na et qui eklezia, n'arrivent plus à la maison. mpe oyoki akomi na ndako Dieu te. est souverain. Nzambe azali na Il bonsomi, prend qui il veut, azozwa oyo ye alingi quand kozwa il veut. ntango alingi kozwa ye. Mais il faut que ça vous trouve un être qui est terminé. Kasi esengeli ete yango ekuta yo osotongami mpe okomi na suka. Si vous partez inachevé, Soki okei nano okomi na suka te, quel sera votre sort? ekozala boni mpo na yo. Je voudrais qu'on pense là-dessus. Nakolinga ete tobanza na ntina Il y a na makambo beaucoup wana. de questions autour de l'enlèvement auxquelles je n'ai pas de réponse. Eza na mituna mingi oyo etali konetolama nakoki koyanola te yango. Donc ça ne sert à rien de m'acculer avec des questions. Ekosunga na ntina te ete boya na mituna mingi. Parce que je n'en ai pas de réponse. Ete ngai naza na biyano na mituna yango J'ai te. voulu seulement constater Nasepeli kaka ete totala comment Branham elongo. prêche l'enlèvement. Ndenge Branham azoteya konetola. Comment il prêche les choses qui doivent arriver. Ndenge azoteya makambo maseki. Et il dit que je ne dis pas ça pour plaire aux gens, Alobi ete makambo nazoloba yango mpona kosepesa bato mais te. pour amener quelqu'un dans une expérience avec Dieu. Kasi mpona mema moto ete azwa mbikela elongo na Nzambe. C'est ça mon objectif. Yango nde ntina nazolanda. Jeune homme, Elenge mobali. tu es encore là à courir derrière les filles. Ozali wana kolandaka basi. Et même des hommes mariés. Atako mibali pe babali. Alors qu'il y a même des célibataires qui se tiennent corrects. Zoka minzemba bazali kotambola penza na semba. Quelqu'un qui a une femme et qui Kasi tombe. moto azali na mwasi kasi azokwe. Et il est un croyant du message. Pe alobi ete aza mondimi ya sango. Et il attend l'enlèvement. Azozela konetolama. Comment ne savez-vous pas si l'enlèvement ne se passe pas tout le temps? Oyebi te soki konetolama ezosalema mikolo nyonso. Pensez à ça, mes frères. Banza na ntina na makambo oyo ndeko. Vous allez confesser à votre femme. Okotubela epa na mwasi na. Vous allez même la corrompre. Okokata ye kutu. Okati embebo. Elle va vous pardonner. Akolimbisa yo. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire d'autre? Akosala boni. Mais Soki quel est aboyi. votre état Kasi lolenge na yo devant votre Dieu? liboso na Nzambe na yo. Inclinons la tête. Tongomba mituna biso. Fermons les yeux. Tokanga miso. Alors que nous nous inclinons vers la poussière Awa tozongomba mituna biso kutala putulu. d'où nous avons été tirés. Epai wapi touti. Je dis que je n'enseignais pas. Nalobi ete ezali kolakisa. Je ne prêchais pas. Nazalaki mpe koteya na ngai Je te. constatais Nazali komona bobele. comment Branham komona. parle de l'enlèvement. Ndenge Branham alobi na ntina na konetolama. Une petite note. Mwa likambo moke. Fermez les portes, on doit prier même quelques 10 minutes. Tokanga tosambelako ata minute zomi. Pensez à cela. Banza na ntina na makambo oyo. Nous voulons tous vivre. Moi aussi, j'aime vivre longtemps. Biso nyonso toni tobika. Ngai mpe nali nabika ngonga molai. Mais la vérité reste la vérité. Bosolo yali obe bosolo. Vous trompez. Ozokosa. Et vous trompez même le pasteur. Ozokosa atako mokambi. Et toi, la femme, têtue comme un démon. Yo mwasi moto matoi mangongi lopa molimo Tu ne mabe. payes pas à ton mari. Okotosa na mobali na yo. Aucune soumission. Ozali komipesa na kosoke Mais mate. tu attends l'enlèvement. Kasi ozozela L'enlèvement viendra. konetola maeko. Comment savez-vous Boni si oyebi. l'enlèvement ne se passe pas tout le temps? Soki konetola maeko salema mikolo nyonso. Ce n'est pas un bon message. Yalili te ya kitoko te. C'est un message qui ne plaît pas à l'esprit de l'homme. Yalili te ya ekosepelisa molimo na moto te. On peut s'en moquer, Bakoki kotiola yango. mais ça reste la vérité.